Bonjour à tous nos téléspectateurs et internautes du Tien du Congo Télévision. Je suis Doriana, la fille intelligente de l'émission Nabino Parlons-en. Et merci à Kabouya derrière la caméra, à vous, chers abonnés de Tien du Congo. Vous informer, c'est notre devoir, messieurs, dames, Toko les Mbaté, pour la Nabino, l'actualité et un beau cannabiso. Donc, le président Félix Antoine Tshisekedi, Mbaki Bongo, Bachel Nyonso, la République démocratique du Congo, tout à travers cette émission. Et aujourd'hui, le 30 novembre, c'est l'anniversaire de Monisco, Mokolo Monisco à Kotaki, na RD Congo, que la paix Matsali Maloba. Il y a président burundais par rapport à l'armée congolaise et puis policier Nabiso, à travers cette émission, à ne pas oublier que l'ambassadeur de la France a Bengisami na école Congo par rapport à courrier qui natina tata mokonzi ekolo o ezalaki empoisonné tokosolola yango à travers cette émission. Nazali nga moko te nazali na mama océan de la presse na nde tokosolola maematiali mboka na biso apesa biso makanisi na ye par rapport ya mituna tokotuna ye. Je dis bonjour et bienvenue à mon océan. Merci la fille intelligente, que Dieu vous bénisse vraiment. Bonjour et c'est mon anga les sous sur le plateau. Nayo pe kosala nayo émission nzambe apambola yo pe apambola bakongo manyo so bakolanda biso vraiment basembola to ipo bayi bayete mboka ezali kokende celui to tiki yango boye to kolela. Merci beaucoup. Ceux qui ont tiqué en gros et Tokolela, na même ordre d'idée de mon président burundais, Alobaki Kuna na Kenya, na Maïmatali, armée congolaise et puis la police Nabiso, les alliés na makasité à Kokengela. École au Congo, voilà pourquoi l'armée à Kenya, à Burundais, à Rwandais, baye natina ko sécuriser école. Par rapport na ngo ba tobele ba lobi ezali soni natina na école monene Congo, to ko beta félicitations na FARDC mais to moni awa batalisi biso que même FARDC 0 la police coûte to lobati. Mona mboka esengolanga ezalaka mini poza maele na bandi na lobaki likambango awa. Na lobaki tant to ko soutenir FARDC nini to ko soutenir. C'est que tu as soutenu ba M23 parce que FARDC ça l'a raté. Tant que tu as le tu vas passer mais c'est pour la FARDC nil mais ba tu pas ba yo ka bisoté. Et prévané au qui président ya yi ekolo moko ko humilier président ya Congo, ko humilier ba congolais, ko humilier plus de 100 millions d'habitants, ko humilier l'armée et le ko ça ya passe. Donc ba pesa biso batali ke Congo ezana l'armée té. Et ça dans la police té. Et puis venir te robo ya té tout le monde la police la biso ba kuluna. Tout le monde la police la biso ba ko yiba biloko ba tu ba police la biso zaka soki peuple qui ko revendiquer ba droit. Des policiers abimi abeti peuple masasa bomi à bout portant. Mais tango eloko esalami. Soki tozaki tata mokonzi ya mboka ya malonga. Membala moko ngaka kata oh mobutu sese ko kongwendo wazabanga papa na osaila o matanga tilelo. Mobutu elombe sese njendeta lotaki tumba. Mwana mobali alobi na Congo boy. Ah, mobutu nga attaquer mboka ne pas la tseke dans l'armée dans la police. OK. Mais hélas, gouvernement ya COP, le loto samwe mama. Ezaka ye moko te mutaza ko humilier biso. Eza ba Rwanda tout moment le na ba média la bango, biso to pesi ba Rwanda ba loba na Zaïre de Mobutu. Est-ce que yo mona Rwanda zo meka ko loba na Mobutu? Le roi du Zaïre, maréchal Mobutu, président ya comme maréchal. C'est seulement la Congo parce que Congo ezalaki na mobali ah te ndekolanga avoir 3 biloko ba ndekolanga 3 biloko soko za na ngote ndekolanga yango moni fallait que Jésus a ce qu'on a 3e jour ndekolanga il faut avoir moto oza la moto oza la pena moto soko zangi biloko la misatu ndekolanga oza denge tu ne fais pas oyebi kenga na comprendre ata entourage à Félix ata moko to porte-parole na bango za na Patrick Mouyaya mais na biloko il faut y répondre oh lo bata non bon ça ta et lolo ko biso to lo baka ko lo bakete to zala la police mais le lo congolais ko lo bali mboke keite po congolais la police ezati bango ba ye po ba sécuriser Congo on comprend président mbo comme ça bibo za na bino kimia et loko biso to yeli kasa fundi directement abi po bilo bolo ba ke ba burundais boko benga na biso coopération ko sila te biso to ye po bilo bola bilo faible
mboka etambolaka nde na l'armée na la police biloko osala bilo nango te c'est quoi biso toyei koyede bino loba na oleka boye kongo ezala na parti politique otambola kosoutenir FARDC tomoni tokoki kotanga yango ebele bamouvement citoyen koyoka makambo omwana mboka namoni yo mpe okie mpe na ngambu ya président burundais koloba ete tozali na mapinga te ni la police obengi la police na bakombo nyonso mais message clé nini okoki otindela bandeko na biso ya la police to bandeko na biso ya armée parce que tomonaka mpe bayi FARDC batambola c'est-à-dire toya mpe na basoldat te wana eza FARDC te obesango komo mosusu Félix ye moko alobi meme makambo président burundais alobaki abaki armée na biso eza faible yango ainterpellé te mpo na nini ayebi ke makambo nga na osala na kongo yango te est ce que kongo ezangi armée tigre eza na rwanda tuna bango loba bino mboso Bachi, président de la République, boyebi armée tigre te, epesa bino mikanda te, boyebi te, mwana mboka. Nayebi ke olinga kotanga mingi. Biso no so bayeba panze sango sosi na biso ezaka totanga mwa muke. Nayebi te soki okoyi kopesa nga ata mwa mbako muke ya yo moko mokolo émission otanga ata mokanda oyo moke. Omona ete lolenge kani Congo ezali na kati ya COP pona esika oyo ekoki kosepelisa yo mwana mboka soki na lolenge nini otanga ata moke omona ete twali na l'armée bato bakobunda etumba mpe kobengana barwandais mpe toza na posa ya aide ya bato mosusu te malobo mboka yo mponga na koki kotanga te émission ya liali. Merci beaucoup, fidèles internautes. Restez branchés. Oui, Maïtoro Kosolola, Maïmatali, Mboka, École Congo, Maloba, Oyo, président, la Burundais, Aloba, qui m'a montré répondre en annexe aux autres à Mokanda, Oyo, Nalomango. Excellence, Monsieur le Président, nous avons insinué l'honneur de vous saluer. Excellence, Monsieur le Président. Force militaire commando Tigre en refuge en Angola vient par la présence auprès de votre haute autorité vous signifier notre désir de participer au dialogue de l'Union sacrée de la nation qui déclare dans votre discours présent à la nation congolaise. Excellente Monsieur le Président, à ces propos, nous venons vous signifier que notre présence est vivement souhaitée afin d'apporter nos valeurs qui contribueront à la reconstruction d'un Congo nouveau, afin d'implanter un état de droit défendant les impunités pour un développement politico-socio-économique ainsi que sécuritaire pour la bienveillance de l'État congolais et sa population. Voilà, balal batindi. Bande économique armée tigre baro bazan Angola. Bon, yebisanga bateau nana sa bengisi bango. OK. Omoni mokanate l'armée est salée. Mais si ko bakoyi ko soutenir bateau oyo te po bango ba otambo na COP. OK. Loko les ali COP. Bango siko bazo na COP te. Bango ba ye balobi on a assez diré na Angola, to bundeli bango, to sali makambu nyonso, mais aujourd'hui, bazo menacer Congo, aussi longtemps il y a l'armée Tigre et défendant Congo. Et puis na yebi bataillon moko et tambola na Moussa Laura Désiré Kabila. Bazwa ka bango parti Angola, bataillon Tigre ya kamuke, bazui bango bakenda tina ikela. Batambola kana général Okilo, bayaka général Liaf, bayaka Foga, bayaka nini bazali. Mais c'est quoi hypothèse bazo bimisela bango nini? Oh bango bazalaka na ba Rwandais. Oh bango nde ba okota bazoya po basala coup d'état parce que bayaki na tango ya Tshombe. Aïe aïe. Tshombe na neni? Tshombe akufa. Oui, akendaki na bango ba misu bakimaki. Bakasa ba kibena Tshombe. Tshombe akufa. Ba leader ba lekebele ezala on nazolo ba général na biso o nani bayaki pela muzeka kawa. Nani Edi Kapen teme Eli Kapen. OK. Ayebi bango. Eli Kapen pa yebi ke l'armée congolaise ya makasi eza Angola, voire même Lorenzo o aza médiateur ya lelo ya Congo. Pour que na kokufa boy ayebi. Pourquoi zo benga Félix te kolobane armée zali? Mikanda o moni ba komeli nani? Mais c'est le président. Ça veut dire président Azanango. Pour comme la biso ba pandisango, ça veut dire président Azanango, Sénat Azanango, na kata ya nani ya parlement bazanango. Ce qui vraiment bazana besoin ba soutenir FARDC. Est-ce
est-ce que bakoye ko benga te commandant Denda Delphin o azo kamba sikoyo o atikali na moto ya l'armée oyo ba benga bango ba solola eloko ezani boko pesa bango ka esika bo pesi bango bibundeli eloko ezosanga ba soda na biso bo pesi bango biloko ekoki bango bakei na este bona lobi lelo tozo ke une élection mona mboka président lobaki na biso nini moto nanga bakokata yango ngai lokwa na zwi bokonzila ke kovanda na este ti président azosilisa bokonzila ye est-ce qu'avandi na este po bitumba ya este lokwa yakeno na este te bitumba ekosila te mutu na ye mpe nano ekatami te bitumba ekosila lolenge nini ozomona problème na biso ezali ke tozolinga Congo te tozolinga mpe bacongolais te mais tozosepela toli ya mbongo nazoyebisa ata mpe biso moko peuple po bazosombaka biso ndeko na nga omoni vérité oyo nga nalobaka boye baintimidaka nga oyebi mpona kende kokundola mikanda oyo eza parce que nasalaki effort na butu ndenge nabimaka boye nakoti na Angola kokende kotuna ntango toyokaki ke basoda angolais baokota parti Angola tokoti toke na frontière mpo nga nayebi ke na kote ya Lukapa basoda na biso bazalaka wana bakatange bapesa bango esika tosali makasi noele todusole toke okutana na bango tango tokutana na bango totuli bango vous êtes des Rwandais comment bino bokokota te mama tala mikanda nous sommes des Congolais oyo ozomona oyo azokamba bango aza moto abandu mais papa na ngai mama na ngai plutôt bolimbisi ndenge nini Burundi asaka na biso silo tabiso to na armée oyo eda Angola po Angola ezwa kimia boye et puis soko ke na Angola lelo okuti ba fabo okuti ba police c'est sur des Congolais oyo ba osala kuna oyo ba kengelaka na Angola oyo ba osala msala soko ke na Brazzaville okekuta ba ninja c'est sur des Congolais oyo ba bundaka kuna ba Congolais armés basés un peu partout. Ok, en France, tu trouveras des Congolais, oh, bah, ça, soldats, bah, ça, policiers, bah, ok, les guerres, ça, c'est nos frères Congolais. Ce qu'on peut nani, bah, tout la biso, bah, panzani, bisika, mususu, bah, osala, bah, honneur, et bamboka, mususu, bah, ko benga, bangote, si vous voulez vraiment la paix, na kata République démocratique du Congo, ceux qui sont censés à côté, kamboka, te, que ton dimaka, un président d'autres pays, humilié, président, yamboka, mususu, pas ça, ko humilié, babita, yamboka, yango, tozolo, bah, qui ba Congolais, to lingi, mboka, te. Yango ngai naza koloba boye soki ba diaspora na biso balingi Congo basangisa mbongo daté d'aujourd'hui batindela bango babenga bango baswana bango batindela bango mbongo bango bakita Kinshasa te directement baleka na est bakende ko poudre na est parce que ba mibali OK ozolandanga mama na ngai mais siko ndenge toza boye armée za te pola nini yo mona ka basoda la bisone batambola kati omona soda lati biloko bibunya kilo azoko te makoti na baraka ko senga akoti na baraka ko senga akoti na baraka ko senga alia kamalamu te azana ndako malonga te ana nini te to chaki bilembo awa soldat ye moka benga bi maman se acha vidéo enregistré yango to kimi na goma eza tombé biso tozalaka la goma te to kima po toza na eloko te mais ba la exception fantaisie ya bilonga morphologie ya M23 oh bango yo ba ministre ye ba M23 bazokima la même M23 na morphologie na bango vidéo ezali mama nanga po eza émission nanga te to tia bango na ba masuwa bota la morphologie c'est ceux des Rwandais ba osepela biso ba biso biloko batika kokosa biso mes frères et sœurs congolais nos frères compatriotes ceux qui totali eloko na lisu ya malamu te laisse-moi vous dire Congo est parti et tu connais la mboka la biso mais ngala salaka la kondima Dieu va faire quelque chose retour il y a 40 ans après les sous 40 après les sous nous avons ko libérer biso mais souffrance wana ebele boko kufa boko mona laisser ko la biso. Merci beaucoup mon mboka toujours qui n'est qu'à la même ordre d'idée tout le monde ndeko Martin Fayulu par Zukoba par rapport kaka ya mini sommet ou salamaki na Angola na Luanda précisément et à Koloba Maïmatali Paul Kagame waza ko balkaniser la RDC par rapport à sommet au tata Mokonzi Kolo Félix Antoine Tshisekedi akendaki surtout sur la balkanisation et Sika a insisté tout le monde peut ma solo ba zone tampon ba M23 ba kende ba soda ya EAC ba vanda kuna yango bato bako mituna soki bavandi kuna po basala nini bazwa minéraux mwana mboka bazozwa te cope de minéraux bazozwa mwana mboka. Et par rapport à wana message à balkanisation population abanga
na mini sommet au président de la République à Kendaki parce que ndeko Martin Fayulu a fait un message à 7 ministres pour dire que balkanisation. Mwana mboka oyebi mikolo oyo lokuta mabete naza kosepela na langage ya ba opposant na biso. Ah nazo sepela langage na bango parce que omoni koto kuna mwana mboka muzito a tweeté élection eza mabe eza précoce par rapport à nini. Koto Martin Fayulu m'a dit ya ningi saki penza alobi ndenge tozali awa boye le 20 soki élection esalamité Félix doit quitter. Lelo a beti lisusu mbela ya makambo etali ministre sommet wana o eteki mboka. Ezo salanga esengo makasi. Mais c'est quoi loko zo salanga boni? O nazoloba lelo. Liloba na bango on dirait ça na nguya lisusu te. Vous comprendre? Parce que nzela moko ematelinga na ebité pourquoi hein? Ayo liloba yangu ya yo liloba ya nzambe yoka liloba ekobikisa na éviter pourquoi nzambe atie parti wana ka imatinga na motema. Cela veut dire azo compléter maloba langa koloba que c'est vrai ma fille maloba na bango c'est son nguya te parce que liloba fait ça nguya parce que la parole s'est faite chère. On se comprend. Donc tant on se loba liloba na yo ata devant bana devant baninga il faut tala kayo moko na kati na loba que non c'est qu'il y a quelque chose là sur na kati na. Parce que quand tu dis des choses, il faut chose venir ça. Vous comprenez? Maloba ya ba opposant la biso, eza kitoko mais nguya ndezate. Ah donc ban vouloir nangate c'est Dieu et c'est la divinité. Maintenant qu'est-ce qu'il faut que Nako la soke na yo, nguya ezate pourquoi? Ba bandaki na réforme. Na zongsi bango sima ba mona ke ba na nguya te. Ba bandi la réforme. Rien ne va. Denis Kadima Kozalate. Tosali ba marche bato akufi loko kosala mate donc bazolo bana bango mais ezo simba te et loko ezo simbisa bango te pourquoi parce que na kati na bango moko vérité ezate. OK baza vrai faux. Vous comprenez? Oh ce qu'on a vrai oyebi Félix lelo lisumu asala ya koyiba maponami et puis okelo ko s'associer na ba Rwandais. Vous comprenez? Pona nini akotaki M23 azaki na kobanga ke na yibi élection ya Martin Fayulu madidi mboka ndenge ezo pela boye na vérité désir ne ba okotela nga na okima alors M23 botinela nga des bataillons bakengela. Vous comprenez? Malchance là et biso na côté la biso faiblesse na biso moni ti lelo M23 oh tata mokonzi ko la ko bundela chaque fois etika ekolo ko oh le baké okende même kovanda na est wana yo koloba eza oyo ye moko bon mona mboka émission eza lango ya ngai te mais soki kaka kolingo sunga ngai na yebite okocha vidéo yango eleka na boye émission na yo ou bien okosenga yango poto continuer na yebite soko ko permettre parce que na zona ngai preuve à l'appui eza nango maloba na ngai te po lobi ba lukanga ngai kututé ce sont les Rwandais eux-mêmes baza ko exposer na za émission na soko kolinga vidéo oyo ba chango en direct ou bien ndenge di bilo boko saila na yebite po Rwanda ndaza ko expliquer comment des bataillons avec votre permission ce que ko kondima to tchango et bongo ngana répondre document qui existe signé par les représentants de l'UDPS, le parti du président Tshisekedi et la délégation du M23. Et de mémoire, je crois qu'ils vont à Kinshasa en septembre 2009. Tshisekedi est déjà président. Il prend langue avec la direction du M23. Il y a une délégation qui sera à Kinshasa, qui est logée, nourrie par la République. Et ils discutent comme ça avec les envoyés de Tshisekedi. À l'époque, Tshisekedi demande qu'il y ait 2 bataillons. Je ne suis pas très fort en termes militaires, mais un bataillon qui sera positionné dans le Bas-Congo, ça vous fait Kinshasa, mais vous allez vers l'océan. Et un autre bataillon qui viendra combattre les Codeco à Ituri. Et ensuite qu'il y aura une conversion politique du M23. Pour la petite histoire, le M23 fait partie de la coalition qui est au pouvoir à Kinshasa. Ils ont signé
un mémorandum d'entente pour soutenir le chef de l'État Tshisekedi et aujourd'hui ils sont... Nabandi de Kolangai, Olandi, merci. Nayebi te commentaire ya yo moko muto zo présenter émission ni ne koyo koloba par rapport présenter ngati. Yo okoba kisato ki ba lobby mais en 23 to ebiete ils avant président Félix Antoine Tshisekedi matola en 23 bandaka. Maintenant so to ki ma ya lobby na ba résolution o esalama ki pour que président à la président pour na tout le monde denga expliquer et tout. Mais la question na ngesa li M23 déjà ezala depuis. Merci mon amboka. Omoni M23 ezala. OK. M23 ezali accord. Il y a le 23 mars au Félix Asala. Félix Azakolo M23. Okay. Parce que, comment dirais-je, Kabila plutôt. Kabila Azakolo M23. Parce que comme on a Roger Lumbala, Bazala na M23. Okay. Ah, ba Congolais, Bazala na M23, ba Bazaki Pembeni, il y a Kabila. Si Koyo, M23 Oyo, ezala l'armée, il y a Kabila pour la protéger quand un jour Oyo a cause de problème na ba Congolais. Vous comprenez? Ba Rwandais, Bazali, Kabila signé na bon accord, boko batelanga, boko zananga, tout ça to kozana yo. Parce que azoka ba Roger Lumbala batule bazaka kuna na banzi boyebi makambo les gars Roger Lumbala passeport na etiti, lelo na kosila na ye likolo ya makambo. Alors M23 oyo et ko compte la biso siko na sens mususu pona ko luka tapis rouge. Na banzi bolandi ba makasi. Pour Bazala déjà existe, ça va exister à l'époque à Félix. Mais et comme la biso ndolo lelo auto souffrir parce que Félix est tango ayibi maponami. Yango moni Kagame mukolo M23 na Kabila a répondre à kaka lobi ngai na benga ba Congolais te. Ce sont les Congolais de bayaka verka. Vérité yango yango. OK. Banani ba lo bango. Ba Rwanda ba seki biso kutu. Ba bi comment bino bozo comprendre que problème des ali Félix. Mais Félix a encore sabido que il y a la solution ok Félix a un problème. C'est quoi ba Congolais baza ko andirsi pour l'anzala. OK. Baza ko andirsi pour l'anzala pas ces les cas parce que ba diaspora la biso ba ko sunga te. Mais ba diaspora ba ninga ba osunga. Le lotang balo ba biso poni bosa lokola ba Burkina Bete, bosa lokola ba Malien te, bosa ba Malien baza riche te lokola Congo. Ba Burkina Be ba riche te lokola Congo. Ba Soudanais ba riche te lokola Congo. Problème à Congo ezani, Congo azo bunda kaka na Rwanda te. Congo azo bunda na ba pays frontalier ya Congo, azo bunda pe la ba décideur et ba politicien. Oso comprendre. Mais c'est quoi minoritaire ya ba Congolais, on va comprendre que il faut tout attaquer Rwanda lokola ba bimi c'est lokola cible. Ba osunga bisote. OK. Oso comprendre. Tozali soutenir te ba piétiner biso tete toza ko se pomone bo. O mona te ba vérité on te batine de la so poto lo bayango. Il faut zalaka biso po lo bayango. OK. Mutu buso lo balete pas tel que lobi na okenanga. Mais ngana lo beza mboka langa ta Félix abominga maboloko tondi ata sali biso ba kamunini. Ezaka ka yemoko mais yepe suka akokele kaka po histoire à Jésus aya yemoko mukolo mboka asalaka à 33 ans. OK. Donc yo okolekisa na yo te. Pour mettre la souka lango to kota kaka la 1 mètre sur 20. OK. O biso to kokende. Ata na pongi nzamba ko bundela biso. Ata na nini nzamba ko bundela mais le reste c'est ko otiki nini ya malamu na sima na yo po ba o ba ko bika eloko ba tubaye barate. Ozomo. C'est ko passe la biso ezani. Ba M23 au Félix Asenga débattre. Pour la ni aibaki élection Martin Fayulu. C'est comme maloba Martin Fayulu nguya nango se perdre pour vérité désir de to bundite. OK. Ozo comprendre. Efficacité on est qu'il déjà parce qu'il fallait que tout tika la tendance à koloba que non comme on a compris Félix est venu comme Caïn alors to bambaye lembo place là ça okende azala Caïn Félix lokola ye lokola Delila pour détruire Samson tant Samson soit quand mis sur fa quitter sa bango ba Philistin puissance ne yangwana na okufa mais na okufa na honneur parce que de reconnaître que Dieu je péché contre toi et ta munzamba so kolisaka suki ya Samson a buka ba colonne tous les Philistins ba okende c'est comme ça mon nzamba kufa la tête haute ozomona mais aujourd'hui bien boto koloba la biso président Eli a aucune élection to okete parce que ça candidat président de la République OK. mokole e bando kanga ba Muzitu a aucune élection to okete pour un candidat président de la République mokole bando kanga ba so qui lelo ba renoncer ba boy il faut basa la marche pacifique. Il faut basa la marche de résolution pour récupérer la République démocratique du Congo. Ça va le marche pacifique bazindi soso.
parce que on a dialogue. C'est que tu comprends que Makamba Genève et la Naba Singa Matebi. Yango Monique, félicitations au président Eli, mais Aluka Sikoyo, Liloba Yanguya. Yango Naïm Sakeke, il a été choisi par les bons dieux. Tant que tu as comme les bons Pesi. Yango Naïm Sakeke Lobi, tu perdras par ta propre faute l'héritage que Dieu a fait ça. Il a marqué, il m'a dit, peu importe, tu vas comprendre en gâté. Parce que je sens quelque chose pour Naïm. De ce kaka à Zonika montagne chancel la kate anjili ya liboso wana. Moi je vous dis à loba liloba moko e bimana nguya au mona to sakaje. Mais allez à les élections, balkanisation kaka. Merci beaucoup pour que madame na sous émission na biso to moi tata mon konte kolo abenisaki ba jeune pour na construire la initiative voilà qu'est-ce bon d'appeler avec les jeunes la jeunesse congolaise étant que moi na pokesa avec en tout cas nazalaki na esengo makasi ya koyoka ete mona mboka Antoine Tshilomba bengisi ba jeune baya ba jeune balo bayoka bango mais pas spécial ngala moli ba mboso. C'est quoi mboso ça combien de plus fort paka. La moni badge. La moni ba tata wana ba député do balandika tukubianza. Po ba yebi eloko le so président ça le quoi à la fin de l'année biso to zo paquet pour soutenir. Ça César n'a parlé du peuple. Bon ba ndeko langa parler balobi eza ya peuple. Le mboso koyo kozala te président kozala ka président parce que ça la bagarde. Qu'est-ce que mboso fait pembe la président? Si a so détruire été. OK. Ba tia zo sala ni pembe la président de la République so ba détruire été. Tala ba tia la biso déjà. Papa bana na yo balobi ba kanga photo. Ba mpaka ya Félix ba kanga ba benga mabana. Ah, oh, balobi ba kanga photo na yo. Ba yebi photo wana président ko pesa ba enveloppe. Mais quand même botinga la président pesa ta jeunesse, hein. Oh, bazo souffrir, ça qui fait occasion, ya papa a so la pela banane aye, akanisela bango ata moi, loso to moi eloko. Mais na yebi so la sima makambo trouble bi. Mala pa yebi pe ya sake. Mais na yebi so bitumbe ko mapola nini. Et tout le coup ya bato bo bengi saki pour ça la compétition ba petit monsieur ba 2000 francs, ba petit monsieur ba 5000, ba bazo qui peut-être avant bazo ba $10. Mais c'est quoi ba oh bazo quitter. Vous comprenez? Donc, et comme ça là, pas si mine. Papa Mboso, olé et belé. Bati, aux la biloko et belé. Et pour la souka lango, on perd de crédibilité, il y a professeur Moko et Malam. Vous comprenez? Mais bon, tu as un président lobby, il y a un coup de la jeune. Bon, compatir à tel jeune, il y a eu 2 pièces, Blaise Lumbu, Gilles Monière, Bana, va souffrir. Et ça fait Moko et occasion quand même, il y a fin de l'année. Président quand même a récompensé banga pesa banga ta moto ah merci na Fumozi tout hein alors mais quand même batulangai oh bazala kanangai quand même ata lelo et le côté quand même vous donnez les motos batambola kata moyen de transfert de la tamuke mais Félix aussi peut faire ça et abiloko muke et ça là qui tana bilo boliaka hein palais du peuple à moi ça kabinote et ça palais du peuple laissons les peuples ba ya mesalinga ka mawake peuple à monanité et puis ce côté biloko ngo et comme lango tribal je te dis au moninga na saka na chance moko ke avant mabe moko ya on dirait bateau ba ngo ba ka komitike pana na bande ko langa i 2 pièces baleli ba koti kutute OK batika libanda. Si la Bible attend ba komba bato e okoma ke atanga kibiso alobaki boyango to boya mela sema mikolo ko tanga la ngango bato ba mona ngona et ça li passe au moins ba jeune belé oyo ba keyi kuna ya ba kana biso ezali bato ba ko kanzala te na komba. Vous comprenez? Et ça ba ko kanzala te bazo décevoir biso mais côté moko na comprendre bango manque ya soutien auto za nango te. Au moins les lotam sunga océan pour la reçoit chance na bengi moi la mère de Bruno akimi moi mbanga tinenga $50 à couvrir ngala moi le kamona zaki de Bruno que Dieu vous bénisse na ko benga ju quand même le nombre de l'océan de la presse hein to discuter mais atelinga moi 50 na ben moi mais ba misusu ne bazana bo 50 les autres vous comprenez alors tant ba biso bango boya bo se figurer $200 yango ba bomi combat yango la tozo yebisa pe bilo bandeko so lokwa bo kabela biso te bo en vouloir biso te parce que tumba babunda ngo na mbongo et tumba soko na mbongo to osala te ba politique ekutu basala ngo sambo mais ba politicien ba olinga banginda la politique combien plus fort peuple o azo ya bunda ba soldat la biso ba bunda te poani armement ezate koli ezate biloko ezate yango ba kwesa bango yango moni ba président mususu ba oseka biso mais président ekolo Congo a monango lo te aujourd'hui na yebité non natalité alobi la biso pour clôturer fait de l'année est-ce que ba kei 48 heures
bakei to Kenya ya kilisusu po batayo muswe koma kilobi zone tampon ndenge moko lobi eloko ni na sali yango na osenga la président Eli na bengi awa après qui massivement tango alobaka atalaka famille te atalaka mwasi te atalaka parti politique la été atalaka souffrance ya bato bakufa mukolo oyo babimisaka Félix à 3h du matin ngala sala banda kwa batala bakufa na kanyoka papa mota agangika Martin Fayulu bibite apana avesi bakina na yakufa lelo bade mazamba ofa nazana batu ebele lelo bakufa kaka tango Martin Fayulu bimate nazana batu ebele bakima Congo de balobi passe à Congo ebandi président Eli il y a encore temps pour te récupérer mboka la biso nanzela na yo mabeko eko kota nanzela na opeli seko eko kota donc bravo na maloba na yo mais pesa yango nguya na sens nango na nguya ezane il y a beau soutenir ba jeune babunda eloko tika na Congo eza yango wala soki bokene élection oyo 25% eza na Kasai 13% bapesi bemba d'Équateur 14% bapesi mboso babandundu na bino wana ba négliger yango à moins que boza na cop musu bosa na sima o lobby nzamba ko exposer bino mais si vous défendez votre patrie votre patrimoine tant yango yo peuple congolais abunda aboya mabe oyo ezali ko salama. Merci beaucoup. Tokomi Nasuka ya mission na biso. Tomoni ete ambassadeur ya France azalaki convoqué awa na RDC, ambassadeur na pe awa par rapport ya courrier moko eyaki na nzela ya ONG basé na France ou eyaki na empoisonnement contre le président de la République. Tokomi Nasuka tokokosukisa na maloba wana. Total on a top Congo, bapidi un peu partout, l'ambassadeur a été convoqué. Nama matali courrier où il y a qui peut empoisonner président de la République et où qui on dirait à France. Mon amboka bon théâtre tellement les belé bon solo tous autres trouvant le souci. Théâtre les au moni lelo ndenge toza boye et là on a eu malamu oyo Félix assez azwa poison ou ta kalakala na ondimaka ko négocier avec les M23. Okay. Eza poison ya makasi et puis na kondima ko s'associer ko soutenir ba Rwandais baza bande ko na ye azwa poison ya libelo ya tambola kalango sans que poison uti lango France. Okay. Parce que oh uti lango France ko za ta bien mais poison oyo ya za kalango ya mikolo na mikolo ya yena ba M23 au moins que les solango zo silate lelo français oyo soki ya solo ayena poison ke bakangi bakanga coopération la France total de quoi président aux capable. Okay. Hein? Parce que ce qui est Macron, ambassadeur à Congo, a salé l'eau à boye. Dans mon écoute, tout le monde a médiateur directement au Wakami Beko. Bon, ambassade à Congo, d'abord ben la Gabiso Kout. Ambassade d'Abiso va déloger un peu pour un bon côté. Bah, on a Gabiso sonité. Boya boya c'est un mot. Qu'est-ce que le président de la République a dit? Ah, les lasco inana. Parce qu'il est les gardes de la nation. Atabiso to lobby, ça va décision. Pour te lobby est belé à M23, mouton dit mangoté. Bah, on va lobby bah Rwandais bazalaka até. Mais ya maman n'a qu'à moi. Moto à médiateur à M23 Azaki Azamutaï d'EPS Willy Ngoma un Rwandais. Vous allez comprendre que infiltration il y a poison à IDPS donc ça l'ont utile la France téba oh ça l'ont qu'à mascarade poison il y a macasse ces années il y a Willy Ngoma attaque cadre à IDPS aujourd'hui à se retrouver dans M23 à zoya négociation. Vous voyez empoisonnement. Merci beaucoup to komina suka moi mboka ile bana ba mboka o bazali ba ku ya rotala yo. Vraiment bande ko nangai toza censé ya ko se soutenir soki totiki likambo boye bino pe bozana bino bien te parce que tango mindele ba kosala kuna bango ya ko kabola Congo na soué na bango tango ba ko kabola yango boye ba ete mindele ba bando bengana ka bino or na temps oyo mwanda ma misolo o bozwaka bobo manana mo ba compagnie na bino bosali ya mike po bozo ba ressources en mboka e ko futa bino te. Bon soutenir les Congolais conscients, bon soutenir l'armée Tigre, bon benga Delphi Denda, Azaliwana, bon solalaye, bayi ma pinga on a babima la population, basa la soulèvement populaire et le etikali.
parce que basengi na voie normale baboyi kopesa bango. S'il faut faire la rébellion na mboka na biso pour sauver patrimoine na biso et kozala malamu mingi to bima ba rebelle na mboka na biso que tokufa ndenge tozolinga tokufa lelo. Les garants de la nation Antoine Chilombo tozo qui est na 2023 oyo obongisi mapondami na yo. Mais eloko moko na lingi na yebisa yo otanga ka Biblia parce que ça la pasteur na yo za pa entouré la basali ya Nzambe. Yeba ete na Osée 4:4 baza kotinda biso balobi toke na Bethel to péché toke na Gilgal to péché davantage mais to tchaka dim na biso tous les 3 ans. Tanga eloko wana basali ya Nzambe ba manyola yo. Eza recommandation divine Amos 4:4. Soko tche 4 plus 4 plus 8 et c'est militaire dans la République démocratique du Congo pour sauver cette nation. Élection oyo po yebi yango okozwa na yo. Po ba ko accompagner aux meza balkanisation mboka. Mais yeba ke Nzamba tinda biso na mabebele alobi kende na Bethel sala mabe. Kende na Gilgal sala liso mabe akoleka. Mais obo sala kate tous les 3 ans. Ça veut dire tous les 3 parties na ofo sukula ka yango. Soki oyo ki maloba o lelote. Lobby Dieu de la République démocratique du Congo a payé parce qu'elle a accès à tous les 3 partenaires des amis. Mais après ce soit Amos 4:4. Oyo bolo na leo la Congo, boye ba ke ba foot. Mobutu a soupçonné ba grade de tout au bilo bozoté, mais a fini côté à la Maroc. Préparer retraite na yo parce que oyo zoya na sema mo Congo na o monitor zo mo ka liboso. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Peuple congolais au bobunda la solo botika kolia ba mbongo. Botika kolia ba mbongo parce que moi je dois vous citer sans blague. Parce que biso beto la banzala biso beto onyo koma bato bafandaka na biso ba oyeba ba vieux tozoleka mutu lokola nga boye na toate bisika na lala ka ba Dorian ba yaka ba mona bato ba yaka ba mona mais ça la nga sonité la biso ma nation rendre la bonne. Pourquoi bino okutu bola la bandaka bozo ke ko liaka ba mbongo mais bozo ya boko sala bato bande ko la biso pe misu ba souffrir ba la ba maman la biso télé pe ba 50 ba opesa biso ba 100 ba opesa biso quand même bazo aider biso po osala quand même na motivation. Mais tango bozo kendaka ba gauche à droite, moi je dois vous citer pour bato ba bino ke boso bokomi na bangamba bato soso. Attention. Merci beaucoup Mwana Mboka, merci à vous chers abonnés de Sion du Congo, tosololi Matali Mboka, bosangani ya jeunesse congolaise, o tata mokonde ko la bengisaki, tosololi masolo ya président burundais o alobaki na tina ya armée congolaise et puis la police na biso to matani ambassadeur ya France o batangi ke moko ba ONG qui na courrier pour na empoisonner tata mokonde kolo. Merci à Kabuya derrière la caméra, Moïse côté montage, maman Océan pour na accepter qui invitation. Je vous dis déjà au revoir et à la prochaine. Bye.